Kani niveau ya éducation ya bambwa lokola baye o bazo ko finga batu na réseaux sociaux akomi tina niveau papa na ye a giflé batu ebele basenga ki tonton t'a dit l'accès biso vidéo oyo papa Serge a giflé Kani suivons ça. De quelle famille? Je suis de ta famille, moi. Ta famille, c'est Daily, c'est Junior. C'est pas moi en tout cas. Ok, ça va, lève-toi. Lève-toi, sortez de chez moi. Non, vous m'avez appelé et vous allez m'entendre parler jusqu'à la fin. Tu le regretteras, Kenny. Kenny, tu le regrettes. Tu vas regretter non. Tu vas regretter ce que tu as dit ici. Je suis ton père. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis ton père. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu poses cette question à papa. Tu poses. Vas-y. Lève la main sur moi. Vas-y, tape. Où? Kenny. Mon ami, Keba, mon ami, ouais, papa, nous sommes en pleine émission, voilà, les abous, voilà, voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon ami, voilà, mon ami, voilà, parking, viens, oh, la tala parking, tu vois, yaka, oh, parking na, papa, biso toyeb sa bino, oh parking na biso, parking o ya biso, est-ce que na tezela, parking o eza ya biso, mituko estelemi ya biso, babola bofinga na télévision. Pour une occasion. Tika, le anniversaire. T'es chic. Mais yo va piquer ça. Yo t'es chic. Yo lukaga ba problème pour. T'es copie sa moto. Le anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Yamsi Yambe. Voilà mon ami, voilà. Allez-y, si vous comptez, allez-y. Donne l'argent, mon ami, donne l'argent. Je suis mis caméra. Voilà, allons-y. Voilà l'argent. Voilà. Allez, le bel ma bé. Oh, il y en a ce pélarné parce qu'elle a clair. Oui. Il y a belle vie à Bousser. Ah, yépé. Moi j'accepte. Félicitations. Voilà. Ah, les locaux. En tout cas, vraiment c'est un frère à moi. C'est un frère à moi, Chic Moukadi. On est ensemble. Patron. Patron Chic Moukadi. Mon ami patron. Voilà. Keba. Oh, mais Bellevue elle est bien haute. Keba. On a collègue comédien. Na mbongo yena mama mbongo ba classe a été. De bonheur à donner qu'à recevoir. Au Félina Vida, ce qu'il faut que la bande qu'on a vu, nous les a fait la Matthieu 7 comme d'habitude. Bonne année, Noël et amour et ce comme ils sont encore. Biso ba ito na pays occidentaux, tu as déjà que les retourneux ça déjà baliliste, au bas na so bazan na mo besoin du ko ba na mo besoin. Donc pensez aussi na ba na bazan na ba parents. Les gens plus récents tâchent devant notre église à pour assister ba orphelin ba na bazan ba parents. Les amis na chaque 27. Soki okosala yango nzambe akosepela mpe okosepelisa motema na nzambe congolais olingaka bana orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin na boye toyokosenga na bandeko nyonso na monde entier oyo bayambi biso orphelinat Vida na bandako na bino bokanga motema te bosoutenir biso boya na lisomi na bino hésite te tosepelisa bana biso ensemble na bino na kati orphelinat Vida jardin dedans esika wapi nyonso ebanda ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida fo bavive. Alors vision na biso ezali kopousser bato mosusu kopousser bato baaider bato donc surtout beaucoup plus la personne démunie.
bana oyo asala ngo na cadre ya business te tosengela bango bambongo na babisi te mais na mawa oyo ya moke azozwa na mawa oyo bino susi boza nango mpona kosoutenir bana yango wana nde tozofaire fonctionner eloko oyo tomonani le 25 décembre ensemble. Appelle-nous 647 533 43 10 pour éviter que Robin Manga, pour éviter Yaka, Orphelinat Vida, pour passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. So, Merry Christmas and Happy New Year in advance. Please, brethren, I come to you to ask for help. Because as you know, we are getting close to the festival season, especially as we all know Christmas and New Year. Kids love it because they're expecting presents from the moms, dads, aunties, uncles. You know, they're expecting to have like a taking for the dinner for Christmas or New Year. You know, all those things. But there's a child somewhere. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Le travail m'a encore appelé. Oh, ils ont devoir nanga droit na bino, il y a informé bino. Na makambo bolinga kamingi. Mon ami Chic Mokadi, je te salue. Le patron chez Bisso Télévision. Big dédicace à toi, mon ami, au lobby. Et pourquoi, mon ami, dans tes émissions, au dédicace à Nga, vous avez l'occasion aujourd'hui, Chic Mokadi. Voilà. Émission Oyo, le code de bonne conduite. Aujourd'hui, nous allons vous parler encore une fois. Il y a Oetali Makambo Ezokoleka na théâtre et la République démocratique du Congo. Nous allons aujourd'hui vous éclaircir tout ce qui se dit dans le noir Tobim Sango Lelo Nasembo. Nous allons vous donner l'explication, éclaircissement. Il y a Makambo, peut-être vous êtes ignorant. Nous continuons juste avec ce que nous appelons l'éducation Oyo. Et ça les films, pour moi, et ce qui est parmi les meilleurs films, il y a l'année 2023. Belvi Kondi, ce qui est au côté depuis janvier. Depuis le 1er janvier. Tindenge toke malembe boeto lingato silisa mois de décembre. Poto kota sous dans le 1er janvier. Nous allons venir pour vous donner autant de films qu'a fait cette dame, autant de projets qu'a réalisé Madame Bellevue, Nakanisi Boko Zwayango, avant Tokoma déjà le 3 janvier. Et zali ba projet oyo batu ebele moyen ba comprendre les alités, moyen ba yebango les alités. PR na lobby boye mutu mususu à cause waka partir na lobby akena ngona coin yepe asali na ndenge na ye. Mais sachez-le que vous n'allez pas le faire ndenge nga nazo lingana salelango. Mesdames et messieurs, l'éducation est continuer. Deuxième saison, beaucoup de personnes basengi Maman Bellevue a ça la 3e saison. Pourquoi Maman Bellevue il faut ça la 3e saison? Bandeko balandi ya émission au le code de bonne conduite. Vous allez comprendre pourquoi ba fan ba beleli. Est-ce que Bazali a raison? Est-ce que Bazali a tort? Est-ce que Maman Bellevue a obligé faire ça lango tout au long de l'émission au Bokoyoka message au Ekoleka Awa. Je vous avais dit tantôt ici, beaucoup de personnes ba bengaki pour la émission au ba monaki et salemaki pour na Oetali Aïda. Aïda c'est notre sœur. Aïda est la fille à Bellevue sur le plan professionnel. Aïda n'a aucun problème avec sa maman, sa sœur, collègue naye, Yamusala, Oeza Mama Bellevue Kondi. Batu ya lokuta, awa na kolukana déchiffrer certaines choses, oyo eko choqué, bande ko ebele mais beaucoup supporté. Tokobeta masolo awa. Et lorsque na beti li solo oyo, na moni Mama Bellevue déjà a même le projet ya film oyo na kombo ya servitude. Servitude ezali film oyo jusque là ngana bino to yebi makambo za na katité. To zwata ya kolandango et puis to comprendre. Pour commencer cette émission d'adieu, un grand merci à toi, un grand merci na bande konyo so bazo landa biso. Maman Bijou Ketani, je vous salue. Maman GG Zikani Mopanzi à papa Montana na Suisse. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo, il y a ma mère à Calgary. Un grand merci aussi à maman Émilie Setimaïnga, moi Sinzambe, Orphelinat La Vida, na 3e dodan na Kisenso Awa, bana yaba orphelin wana, o batondi sami wana,
Comme déjà à la fin de l'année, on a besoin juste de aide Nabino. Il y a 1 franc Nabino, 10 francs Nabino, spot et Zoleka. Ah, et ça n'a pas numéro. Il y a maman Émilie et puis son équipe, Bokogi Kobenga, et vous avez quelque chose de bien. Un grand merci à toi, Aurélie Mafouka. Tu sais combien je t'aime, ma sœur chérie. Un grand merci à toi. Sincère condoléances à Papa Diamant et toute la grande famille à Papa Diamant. Nous sommes ensemble, tous les ensemble, Nabino. Un grand merci à toi. Katez, tu sais, tu es mon amour, tu sais combien je t'aime, tu sais combien je vous aime. Donc, Nzamba abatela yo, abatela papa, abatela aussi ma nièce en tout cas. Nzambe a continué comme ça, la bino ebele. Un grand merci à toi, Bertin Kondembongwa propre, président bébé, maman Nathalie, Nana Moussibou, Nalinga Bino Mingi. Prenons d'abord l'extrait de notre film. Oh, et donc on s'annonçait très bien na Belle Vie télévision très bientôt. Diffusion dans Ezo Banalelo na 16h30. Servitude. Prenons ça et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Yana was cadre de la place, la société monde de la place. Voilà. Yo, il est dans l'obligation. Il est dans l'obligation. Mais pense à prendre à ton frère. Lui ne sera oncle, lui ne sera oncle. Où tata n'a été? Tata n'a zati, où gadi sur la tata n'a. Nazé nous goûte la tata. T'es bon yo luka tata siko copie. Mais pendant qu'on a envie, la qui on peut pas luka ba comme yo neti yo capable ya ko minorir dans alors dans ces cas tant aux alaté ba aux alabia. Non, on a les sanga. Sanga makolo mo neza ya kolemba pilo otala te. Mais siko pour mon aki sanga pour nyosa isaki ete semé. Allez menangai. On dirait que tu es là qui est molingo s'acharner dans bateau yo kuti. C'est ça le problème. Papa malamu ata mwana sali mabe ko beta e ma opimele bloka olia te. On a pesi bango za bloka olia. Yo za moto ma bembe. Yo toi los andoki. Yo pumbwa kala. Tosala ni bo meto ndeko. Tosala ni parce que bolali na ye alamuki. Biso tala kiti. Yo soko sala kate luka musala po ale. Yo sala wa. Boyo yo comment kolinga tengana salisa famille nanga tant na salisa bande kono bayaka a point ndolo bakate sur la salisa bande kono ngai ne komi problème on ka bona to soza mo sa biloba loba okosuka moi batu baloba ka basani c'est que chazol comme ça le pas yana c'est ça ma bé donc pas les dit kuna baraka mimi munga tani bariki miye na bariki na miye na nena kumbafu bino. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Ebele bakotou na bakolobaete, j'en ai la maille. Aujourd'hui, comprenez que je vais prendre de l'eau. Faute de moyens, hein. Il faut prendre de l'eau, bon, c'est tout à fait normal. Batu Ebele bakomitou na ba question. Pourquoi Bellevue Lelo a memé libiso série na combo servitude. Servitude Batu Ebele bakota lango na anglais musus. Servitude Batu Ebele bakokanisa que ezali makambo yo et loba makakati na Bible. Oui, ekoki pe kozala yango ou ekoki pe kozala yango te. Voilà pourquoi je parle le droit. Il y a un commentaire sur ce projet pendant que nous donc il faut aussi que l'ango temps et soit dans temps et soit place nango et soit makambo donc sengeli et puis ensuite nous allons venir pour tout le moyen de commenter sur ce projet. Il y a maman Bellevue Kondi na combo il y a servitude déjà le la surprise
surprise et yaki awa bato ebele balobi ah surprise les sous-nini biso nyonso toyebi surprise ezaboye mais lorsque film wana ebimaki ba congolais ba yeko comprendre que non mais la tête de cette dame est fonctionnaka ndenge nini azui thème moko boye o bino nyonso boyebi ke e signifier eloko oyo mais il y a certaines personnes oyo bazalaka limité na ba explication na ba compréhension ya azui mutu na ye amemi yango trop loin. Pour vous expliquer que na kati ya surprise, on peut retrouver babiloko lokola oyo. Une façon d'aider la communauté congolaise, la culture congolaise et continuer toujours cause à la au top. C'est le Congo qui gagne sur le drapeau de la République démocratique du Congo. Nde et cause à la cima. Il y a œuvre que cette dame est en train de réaliser. C'est comme ça que je vous dirais. En tout cas, prenez le temps de suivre cette série Lelo na 16h30. Premier épisode, ezokota na Bellevue télévision na combo ya servitude na kanisi bomoni na kati ya extrait wana ba papa ebele ba mama ebele ba comédien ebele o bazoko sala musala na bango na Bellevue télévision biso peto continuer ka ko sala musalo ya promotion. Nous allons accompagner ba mama na biso o nyonso na ndenge elongo bani tous ceux qui sont en train de faire les choses pour léser, insulter. En tout cas, moi personnellement, je ne viendrai plus ici pour parler des insultes. Parce que après un temps, j'ai constaté que en parlant des insultes, beaucoup de personnes comme le la gagne-pain, le gain, le point fort, il y a makambu oyo bango pour basala makambu o donc sengeli. Il y a certaines personnes qui engagent aussi les autres sans pour autant que batona bazala informer que nde nazabu naza engagé. Voyez-vous un peu, nous devons faire les choses Nandenge et Longobani. Fin de l'année, Yango Tozoko Kende, le lot le 14 décembre 2023. J'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire Nangai, na moninga Nangai, mon ami à moi, Yams Yambe, qui dit bonheur. Une année de plus, ça s'est fait, en tout cas, anniversaire et les Kamalamu. Depuis Tongonan au côté Biroté, Nakanisi peut-être les Ozo Bongisa Ndezalaka, qui dit bonheur. Nzambe azala na yo, Nzambe a continué kobatela la yo, une année de plus sa vie na yo et memela yo makambo ebele. Ba maman, ba papa, to serré ba ceinture parce que awande to luka to banda émission na biso to solo makambo yo esengeli to betali solo ya onion so ezokoleka. Tadi ngala pa aujourd'hui, je vous amène quoi? Aujourd'hui, je vous amène le mensonge aux ezali kati na réseaux sociaux. Et pas il y a des journalistes accompagnés par les comédiens. Le père, il y a mensonge, nous tous, bisoto yebi et zalaka diable. C'est diable qui est derrière le kuta. Pour aluka moyen, ala qui sabatu keno, yé azali puissant. Mais tout en oubliant que yé est puissant, et zana mutumoko za plus puissant que yé. Eza makambo ekomi na kati ya théâtre na oyo ekomi na kati ya chronique. Aujourd'hui ekomi soni na pasi de suivre nos émissions avec les enfants, avec la famille, avec ma personnalité moboye. Nazaki na maman nanga moko ya comédienne, c'est une grande dame aussi. Tofandi na ye alobi noko t'a dit parce que là l'habitude de m'appeler le tonton de mes enfants, tu sais. Ba émission bino bosala ka ce sont des autorités ya moko batala bino, ba responsable moko batala bino, mais après un temps et komi ko komake batwana moye batala ba émission ya kitoko bozo sala les até parce que mabe et komi ko dominer malamu na mosalo bino bozo ko sala. Voilà pourquoi je dirais na ba maman nyonso na ba papa nyonso était ce n'est pas tout le monde nde baza bongo. Ce n'est pas tout le monde qui sont comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui na place publique juste pour luka moye bazwa ba vu. Bokoye babango na nzela ya misala na bango comme le dit la Bible. Bokoye babango na nzela ya ba acte bazo composé. Dernièrement ici, il y avait des émissions oyo et salemaki na kombo ya maman Bellevue, na kombo ya maman Aïda. Bayepsa ki bino awa ke Aïda ba bloqué donc pas Bellevue. Aïda na Bellevue moto peli. Aïda na Bellevue mafuta et Mathieu Kiti.
Aïda na Bellevue tala a Bellevue azoko yamba lisusu Aïda na téléphone te. Tout ça l'objectif ezali nini? C'est que faire ko yinisa Aïda et pas ba fan ya Bellevue, ko yinisa ba fan ya Bellevue et pas ya Aïda. Pour que confusion mobo ekota entre ba sœur mi balé o baza na problème te ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Pour que ba gagner nini to yebite. L'intérêt, l'objectif c'est la destruction. L'intérêt, l'objectif est que baby sa théâtre à Congo. Ko tia confusion na kati ya bandeko oyo bazoko yokana o bazali na ba problème te. Cette question beaucoup de personnes bazo continuer ko tourner jusqu'au jour d'aujourd'hui. Na tchela kibino dernièrement extrait nazalaki na mariage il y a une semaine passée, il y a cousin, il y a maman Nabiso, maman Bellevue oyo à Balaki. Mais Aïda était venue avec sa sœur Bellevue na voiture moko. Aïda bafana qui place moko avec sa sœur Bellevue. Dernièrement toto zalana Aïda parce que moi comme je suis célibataire, chaque jour na kenanga golia kuna. Na kenanga na lié nanga et puis c'est tout. Na kenanga lié fufu nanga na sisi fufu nanga na zongi. Nazalaki wana na Aïda pedo aye golia gande do mesana goya kolia. Tout se passe très bien. Mais à la télé, les gens veulent amener une mauvaise image basa la campagne à Mabé pour les autres. Pendant que Bangonde baza bambuma Mabé. Attention au bino bozo komema et pas batouana na bino bozo kokoma eloko moko. Aujourd'hui, disparition est commise certaine. Hein? Disparition est commise certaine. Petit à petit bazo kende. Petit à petit bazo kolimwa. Petit à petit bazo kosila lokola mungwa na bilei. Mais nous sommes là. Biso tokoza pe toko continuer kozala. Beaucoup de personnes ba mituni ba question ebele balobi mais papa t'a dit ndenge nini mikolo yo ambiance ya tournage ezate. Est-ce que papa t'a dit ba bengani yo na ambiance ya tournage? Maman a changé avis? Maman a vu mutu musus ou quoi? Je vais vous répondre. Maman, papa, bolanda makambu batu bazo koloba na ba etando ikete. La majorité à Batou Baza Batalokuta, ce sont les enfants de serpents. Bazali ba envoyé, il y a diable. Bazali Batou o bazo koluka kimiate entre le personne, entre bandeko, entre ba famille où nous sommes. Je m'excuse. Semaine au nion ce tournage exaté. Semaine au tout. Tournage exaté. Maman a beaucoup travaillé. Maman est en train d'écrire parce que comment on a ezwakaye temps. Ezali teke mutumoko a komela kiyo, mutumoko a salelio alignement, mutumoko a salelio ba tableau, mutumoko a salelio biloko moboye côté makamwana ezo salema yo oyebite. Ale ba yeka ka batie na générique ya film écrit par un film D. Non, elle n'est pas comme ça. Elle donne sa tête, sa conscience, son temps. Na makambo donc à salaka tournage ezoko salemate mikolo tournage ezate peut-être mardi awande toza na tournage sauf imprévu mardi toza na tournage ndenge ezalaka mardi toza na tournage mercredi toza na tournage jeudi toza na tournage vendredi toza na tournage comme d'habitude ezali machine ya production Bellard à cause elle en a plus de 20 films tournés. Oyo batomi les défendeurs si ba monta déjà. Oyo ezalaka déjà na ba box. O so ezaka ba fini play et bandi koleka. So ka ba fini publier et bandi koleka yango moko. Le tournage tous ces derniers temps ezaté. Yango bomoni ambiance ya tournage ezaté. Semaine au Nyonso, maman avait suspendu un peu le tournage, mais la semaine qui commence, en tout cas, Makambo et Gozon, il faut combattre. Il faut combattre. Si Azoko Komanine, Azoko Komanine, le projet est Zanine. Donc c'est comme ça, nous sommes en train de vous dire, en tout cas, nous devons être prudents, nous devons craindre Dieu, nous devons faire les choses, Nandenge Oyo et Sengeli, évitons tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, Nabakwe Yabanda Kunabino, Mono Dadju, Azana Boulogi. Abebsi loko, Dadju Oyo, Naïbité. Naïbité vraiment.
Habité. Continuons toujours à faire le bien. Le mensonge, Ezokoyapo est construire, c'est plutôt pour détruire. Respectons maman Nabiso. Tous se respecter aussi entre nous. Ok? Et le moment Yamabé, Ezate, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Voilà, donc il n'y a rien en face. Ezate, justement, c'est l'homme qui a peur. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec cette émission. Boyenako Kenenanzela, machine Kuna, comme Tolo la film et Nabiso éducation. Oyo ezali vraiment nano na moto ezali makasi na éducation tozwana no tableau oyo ya maman Oni na maman Karine Pala et puis on se retrouve tout justement après pour te continuer émission Nabiso. Merci beaucoup. La vie à légèreté, il y a moi sur mes mabiso. Ani, moi je crois que na makambo ndenge to komo kende, il faut to yeba ko protéger bonde koyo to banda nango banda bo mwana. Oyibinde biso to bokola bana biso. Quand tu me connais mal. Ah. Mais yo kanga nani? Oh yo poye binga mwana. Na ma famille na légèreté. Yango na yebisi yo. Na ma famille na légèreté. Tu es sûr que mema bango malamu? So mema bango malamu nde mwana nga so pene na ndaku na yete? Mwana moi on n'est pas amis. Ah, Mobali na yo. OK. Tu es un camarade à Mobali Nanga. Merci. Donc tu me dois des égards. Ani, tu me dois des égards. Collection Karine Toyo kana ona katanda. On ngosa ngone ngotele melanga. Olingi otelema. Ani soko telemi na ko telema parce que vie ya mwana nanga na minute soki buzoba na katanda nanga wenge na telemi. Bon vas-y. Omoni buzoba mwana na yo. Na yeko yebisa yo, na yeko kebisa yo. Parce que mwana na yo ndenge ezana to soki ya ndenge nyongo te to balaka ye. To bimisa mbongo. Alors le quoi to bimisa mbongo? Parce que tel que tu as vu ma fille, et ça moi je sais pas quoi ça nyongo. Ou tel que tu m'as regardé, ou tel ndakunanga, tu connais ma vie. Kasi na vie na yo wana nanga na nyongo parce que je veux commander quoi auprès na yo Karine. Ani, voilà, oyebi ko solo ba mini pour ne rien dire. Est-ce que tu parles pour ne rien dire kiloté et même toi aussi. Même toi aussi complexé na nini? Ngana ye ko kebisa yo parce que vie au moins nanga ya zo mené na ndako yango te oyo moi si oyo ba bala na mbongo ça supposé ba bala na mbongo il faut ayeba ko lambela mobali ayeba ko kiper mobali a soigner mobali. Oyebi ndenga na boko la bana nanga ye na yebiso quoi? Ce sont des émotions nègres. Ah, ouais, ça c'est maman, la blanche. Vas-y, la blanche. Et donc, la blanche, je t'apprends que moi, Nana Yo, comme tous les autres, ni balia mokili. Pour que balia, il faut qu'à bassina bon ma beaucoup. Bongo, maman, zonga moto. Les restaurants et salama ponango. Ah, omoni oyo boke ko lokota pa mindele. Et salama ponango. Oyo bolokota pa mindele yango komisa mobali na muta ko liali na balabala et pa ya mwana na ngai te. Mon mari. Oyo loko na yebisi otoza ba africain. Lokola toza ba africain et ça supposé moi si ayeba ko lambela mobali atanda mesa. Yango wana. Bon moto na biso yango wana. Et ça. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre maman Karine Pala et maman Annie. Ici, sur ce tableau, dans l'histoire Oyoya, éducation deuxième saison, maman Karine Pala Zali, maman il y a Grâce. C'est ça, n'est-ce pas? Maman Annie, bien si bien, c'est Azali, maman il y a Kenny. Maman il y a Mobali, na maman il y a Moisi. Ce qui botali nakati ya filmé, oh, vous allez comprendre que le comportement il y a Kenny et tikala kozala malamute même ata et pas ya maman ya mobali na ye même na famille na ye propre na koche la bino makambu ebele ao. Mais maman qui n'est pas consciente que arata éducation ya mwana na ye, maman qui n'est pas consciente que mwana wana a élevé bien te, maman qui n'est pas consciente que mwana wana atikiye na ba défaut na ba erreur oyo et ko kita même peut-être na troisième génération il y a ba koko na ye, elle vient comme ça pour défendre sa fille. Pour défendre sa fille. Et je vous dirais, il y a des familles comme ça. Il y a des mamans comme ça. Ma bénion son mwana na ya mwasi asala kabamona kangote.
mabe tout moi na moi si asalaka ba mona yango te. Donc yé azana pour défendre moi na moi si yé azana pour à défendre rien que moi na ya mobali moi na ya mobali sinon bango to tourner. Voyez-vous un peu, en tout cas ce sont des choses oyo bino ba mama oyo bozana ba caractère ya boye lokola mama oni bino ba couple oyo bozo ko courir na makambu oyo grâce à l'équipe na kata film oyo na Kenny yaya il n'est pas encore trop tard, il n'est pas encore trop tard, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez juste kokende kolanda film depuis première saison na premier épisode bobandi kolandela ngo à partir ya wana bozo mata malembe boye tina deuxième saison et ko sunga couple na yo et ko sunga et ko pesa bino marche ya sika et ko laksa bino ndenge ni faut botambola ndenge ni faut bozala ndenge ni faut bofanda parce que le mariage n'est pas pour le famille, le mariage n'est pas pour les amis, le mariage n'est pas pour la communauté. Le mariage est union oyo ezoko sangisa deux personnes. Il y a des familles différentes mais oba kokoma eloko moko. Vous savez que ça veut dire kokoma donc eloko moko. Et eloko moko ça veut pas dire il faut que na ba pratique oyo ekozala mabe. Lorsque makambo mariage et comme ko bima na salon et comme ko zwa le deux familles ba parrain ba fandisi ba solo li ba lembi et comme il faut que luka maman na papa wana bokomi ko exposer libala na bino libala ba exposer ngote libala ezali lokola biloko oyo bazoko lamba na kati ya ndako po solo ebima na salon faut ba fongola mofiniku. Il faut bien protéger le couple, il faut bien protéger sa femme, il faut aussi respecter son homme, il faut être soumise na mobali na yo. L'homme aussi il faut aimer moi si na yo. Moi j'aime ba couple oza parce que logiquement c'est ça. Hein? Bon bande ko belé ba contredire nga. Ba couple o donc ezalaka na $800 aujourd'hui. Bon bien que balobaka mbongo nyonso ba laksaka moi cité. Mais n'encourage ba couple oza que noko à $800 aujourd'hui. Mais ayoki pour ça il faut azonga ndako. Ba genre y a ba frère wana na ba tonton wana. Ba futi ye lelo. Mais er a auto zo salaire na ye likanisi na ye ya liboso et yel na mutu na ye fona zonga ndako. C'est comme ça. L'homme il faut vivre bongo. Mobali il faut ozala bongo. Et ça ba ndenge biso toza. Donc er pena le 21 donc kokaka UBS ye et lokwa liboso il faut ngana zonga na ndako. Nandako sikodo mère azala te. Mais yo ozana mwasi na ndako. Er kaka le 30 et kokaka le premier et koki ou le 2. Salaire et leki. Likanisa liboso donc yela yo na mutu ezala nini. Ba petit toto mona na TikTok bazoko ningisa nzoto po toutes les filles de la capitale même la communauté congolaise nyonso ba komi bango nyonso ba influenceuse ba komi bango tout ba danseuse ba komi ka ko ningisa oyo mabe a bouger oyo mabe yango hermonga na mitunaka boteka kanini nazo ya wana salaire ekoti au lieu de penser na ndako okomi ko penser ndeni fona fana na kwa na ba petion na ba monake nazo vivre neni fona bae ba bofort. Non, c'est pas ça la vie. Ne pense pas que la femme que tu as laissée à la maison là-bas azali yuma. Non, azali instrument. Non, azali rideau. Non, azali zoba. Non. Lorsque aux yeux salaire kanisa nanu ndakunanga quand tu arrives lokola eza $100 ba papa na petit bino conseil la ki sa maman $70. O la ki si maman $70, maman ta 70 na uto zo na musala yango. Ba foutinga $70. Les $30 là tu gardes. Et puis je sais que les $30 on a bombi. Et que no si la lisusu na tchétché et que si la na kimbuta te et que si la et pas bano bazoko ningisa nzoto na ba TikTok na ba Facebook te mais et que si la plutôt na ba besoin peka ya ndaku nanga parce que bien que osimbisi maman $70 mais lobby akolala alamuki asengio papa biso photo kenebe photo salabo et ko uta kaka kana $30 oyo bombi. C'est ça le mariage, c'est ça le couple. Partager les bons moments.
moi j'ai l'impression que beaucoup de personnes, les bons moments na bango ba partager dans une relation, na couple, na mariage, et zalaka lorsque bazali na intimité na bango na kati ya mbetu dans la chambre. C'est là partager tout. C'est là le meilleur et le pire. Parce qu'au lit aussi, il y a le meilleur et le pire. Et, na touti, na melana mai. Lolo na lobaki no mela mai. Bolimbisa. Oui, il y a le meilleur aussi, il y a le pire là-bas. C'est ça le meilleur moment pour les autres. Or, c'est pas ça. Aujourd'hui, ezali ba résultat oyo, bomoni mama oni, na maman Karine pas là. C'est-à-dire makamou ya couple ya bana ebimi ekoti si ba parents. Confusion totale ko swana na ko swana. Yango mes frères, dans la vie, avant aussi de vous engager, il faut prendre le temps. Le physique nous influence beaucoup. Parce que à partir de la physique et attirer nga etindi na luka ko comprendre mutu nini oyo azana kati. Et belé pe donc salema bongo. Na moni pena cette fille elle est tellement belle, elle parle bien. Azali na diction, elle est tellement succincte et puis tu vois un peu azo répondre na ba critères et puis elle convient à ma taille. Oui, au poussa nipe. Au poussa nipe. Mais ok pena au sentir pena que non, oh eza nango kaka emballage à pamba. Eza emballage à pamba. Quand tu kuna essayer beba, y a rien parce que moi si abeba na ye même ata na makamusus. Mais biloko mi balé abeba te. Ya liboso ezali conscience. Conscience à moi si bakoki ko somba ngote. Conscience ya mwasi ekoba nozala chiffonné te. Conscience ya mwasi ekoki kozala corrompu, trompé na bandenge ebele. Conscience ya mwasi ekoki kobanda kozala traumatisé te. Et ya mibale ça c'est son intimité. Soko perdre ka biloko wana mibale, tu n'es plus une femme. Yango ozomona dernièrement ana mando solo na masananga yamsi yambe na lobi mais constamment na sala ba belle femme ebele babala bangote. Ba belle femme est belée, babala bangote. Bazalaka souvent soit baza ba deuxième bureau, soit baza batumoko boy ba décoraka ba jeep ba tout, soit baza batumoko ba décoraka ba fête. C'est-à-dire on va t'utiliser lorsqu'on a besoin yoto bimana yo pour yo décorer biso. To bimina yo, mais à la maison bako zwa mutumoko za toute belle été, lokola ba maman ami daté à part pe ba maman ami da bande commission abasi baza. Mais la majorité des femmes au pénal d'Otalié, tu dis non, au pénal moi aussi. La majorité va jouer pour les hommes d'affaires, surtout ceux qui moral là, ceux qui a reçu éducation et a monté chez ses parents. Et si voilà pourquoi la beauté d'une femme c'est pas son extérieur, c'est son intérieur. Bah résultat voilà, yango tozo mona lelo, maman Annie bien c'est na maman Karine pas la guerre. Pour maman Annie a 8 ans ya ko éduquer moi na ye kenité. A 8 ans ya ko élever moi na ye bien té. A 8 ans ya ko pesa makambo donc singélité. Je vous exhorte de prendre part, je vous exhorte de suivre film Oyo et bandeli nango ti deuxième saison et sunga ba famille ebele. Surtout bino ba e bozali na kati ya ba relation. Surtout bino ba e Oyo bozo linga bobala. Yango nga na mituna ba question nazo moi nakanga na parenthèse côté kuna bandeko oyo ya basi nzambe asali moi bien nzambe apesi moi taille apesi moi beauté apesi moi tolo moi poitrine pr moi so chebo et ningani mais ça vous fait quoi de prendre votre téléphone botier et belé ya ba look na kati et belé ya ba filtre bon ningisaka sima pic 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 bon ningisaka batolo pic vous gagnez quoi à la fin? C'est quoi l'intérêt à la fin? Yango ozomona bozo ningisa wana bandeko pe balingaka biloko ane ningana bakolanda yo kaka po baningisa yo yango kandeza. Sami Gra, je te salue mais tu me déranges, fais gaffe. Bago koningisa yango pour que yo ozala chose. Happy birthday to you, Tonton Yamse.
Ouais, voilà, c'est comme ça, en pleine émission. Tiens la caméra kuna zoba. Tiens la caméra zoba. Donc, en pleine émission, allez, faites bandia. Donc, faites bandia, donc comprenez. C'est une surprise. Et puis, il y a Nine, il y a whisky. Donc, Samy Grayo, c'est bon, en tout cas, c'est l'ambiance qui règne ici aujourd'hui. Comprenez que c'est l'anniversaire de Yam Belelo et Kozalaka Bo. Yaya, vous resterez des jouets pour des hommes d'affaires pour Nabato Bambongo. On va t'utiliser. Imagine-toi que toi, Oza Lokola, Lipapa, Nathan Wafet, bon que nos Luka chaussures, bah utiliser quand des mots, bah si c'est un des mots, bah précieux Lokola, Lilala. Pour soi pamba et dans tikali maïnyo so dosi ba meli nanda kukuna ba ozwanine yango moko je plaire motema nanga de zokaka pour dire biso batuna to balité nzambe asala biso grâce to kutana na ba malalo si ba pressate et tikalaka pour soi pamba na kati kuna do maezate. Voilà pourquoi le parent vous devez orienter les enfants vers le bien. Le parent vous devez instruire à vos enfants makambu ya malamu. Le parent il faut côté les melamuana. Le parent il faut ko coincer mwana na ndenge ya malamu et qu'on a intérêt pour na yo lobby. Les filles, j'ai pitié de vous. Na makambu ebele tozo ko mona na communauté et voilà, nous sommes ezali éducation ya malamu de ezalité parce que l'éducation ezali base. Voilà, comme on parlait de l'éducation comme aussi tozalika juste wana tout autour ya basi bandeko balandi ya top de la télévision Dacosta et Daily oyo bazalaki mwasi na mobali mwana na bango ezalaki junior. J'ai aimé le message ya Daily. J'ai aimé l'apport de Dacosta et je félicite encore une fois Belvi Kondi pour son implication. C'est que cette dame est en train d'apporter la République démocratique du Congo. Moi, na junior. Ndenge azo incarné ba rôle oyo. Moi, ça me fait tellement plaisir et je me dis en tout cas, nous avons des artistes dans notre pays et tozali à venir moi boeza pour aider Batu Onandenge et Longobani. Mesdames et messieurs, suivons d'abord ce tableau. Il y a Daily, Junior et puis Dacosta. Pour Bino, pour comprendre quelque chose, dans ma caméra, suivons d'abord ça d'adieu et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Je prends encore maman Léa, na place ya maman. Azaleki ya maman na tchena wana. Comment est-ce possible que ta sœur Priska Vandi Awa Azako lever ton aïe likolo nanga? C'est inadmissible. Mais chérie, combien de fois on a expliqué Nazala qui n'a noté? Tu penses vraiment qu'on va permettre Priska Bandako Finga auto à lever ton sur toi? Mais yo obisageni. Pour essayer à Valwana. C'est quoi ton... Mais sûr vraiment attends, je prends ça comme ça. Nazonga tabongo. Nga na meladiamba. Oh non. Mais d'accord, c'est bien na ko soane zalaka ba moto turbulent nisaka likambo pa peso kanda. Est-ce que yo bosani mama Léa? Ou bosani Priska? Nazo ba longola non mama Léa. Tiens non mama Léa mpanzi. Priska ici. Azo laksanga musapi. Priska azo laksanga musapi. Mais attendez. Est-ce que nga muna tika Priska? Où sommes-nous? Biloko ne nazo boya papa, biloko ningezo nga lisusu. Non, je n'accepterai pas ça. C'est amer à avaler. Ceux qui n'ont bondi et lisent, ah non, tu as levé ta main sur ma soeur. Hein? Est-ce que ça n'a d'où dans la nuit? Ça recommence encore? Quoi? Tu viens d'où? Tu viens d'où, tonton? Les disputes, ça recommence encore? Quelle dispute? J'ai entendu du bruit. Non. Est-ce qu'il y a du bruit ici? Non, même pas. Est-ce que il y a pas d'idée, c'est pas les images de la télé? Non, j'étais sûre d'entendre les bruits ici. Peut-être ce sont des voisins. Mais maintenant j'entends rien. Non, c'était avec mon téléphone, chérie. Ah. J'étais sur TikTok. Ah ok, maman était sur TikTok. J'étais sur TikTok. Sur TikTok, les gens crient toujours. Ok. Toi, ça va? Oui, ça va. Tu viens d'où là? J'étais dehors. Bon.
J'étais juste venue ici pour voir parce que j'ai cru qu'il y avait du bruit donc. Mesdames et messieurs, vous avez suivi ça? Junior. Junior, moi non, 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 ici 13 ans, non, ici 15 ans. Mais regardez les expressions, il y a moi dans le tableau. Ambiance au deux ans, on va comprendre que les autres ont biso kabou, na yams. Parce que c'est son anniversaire. Ceux qui sont inconscients, musu doit y a na mbongo, toko 4 émissions to landié. La fête c'est comme ça. C'est une façon de vous dire quoi, bande konanga? Que vie oyo ezali na ba surprise ebele, ezali na makambo ebele. Ezali na ba surprise ebele, ezali na makambo ebele. Regarde, Daily et son homme qui est Dacosta, bazo discuter. Mungongo et komeli mwana na chambre. Lokola déjà ba yebi que mwana azo sepela, pe a sepela na ba comportement au papa abadaki ko afficher l'obité. Mwana azo loboko apporter sur son papa mais asenga pardon. Donc mwana a comment ko surveiller ses parents. Vous aussi les enfants, vous pouvez aussi imposer le parent le respect. Nakatanda. Tala mwana na eraye directement Daily et Dacosta ba changer li solo. Ba changer li solo. Ba lingi li sous te que bêtise à lobby, comprenez que là je transpire. Bêtise oyo ba sala ki lobby, mabe oyo ba sala ki lobby et continuer kozala et continuer ko persister. Balingi angote. Pourquoi? Parce que moi on a déjà à comment comprendre makambu moko boye. Ce qui est persisté, bako inculquer et lo kwa mabe na mutu ya mwana. Lobi ya mwana eza mabe. C'est ça. Qui peut faire ça? C'est Bellevue. Merci parce que aux autres côtés ya biso. Aux autres côtés ya biso. Biso PR to kozwa bana to kosala l'effort que masolo nanga. Esu kwa kana chambre ngana mwasi nanga. To swani kuna to bundani apanzinga mbebo ngana longole de minu mais esuki ka kuna na salon eyete po na salon to boyi mwana musala yoka to boyi mwana na biso ayoka to boyi mwana azala victime. Il y a des enfants otindie kende kolala ake alali mais alali bien te ozo ko maltraiter maman na ye azo ko yoka ezotika la moi naza na master nanga moko azana Canada. Ces enfants balobaka maman na biso awbala lisusu te. Notre maman akobala lisusu te. Natuna bango pourquoi maman akobala lisusu te balobi maman na biso anyokwama, maman na biso alingaka kufa, papa linga boma maman na biso, papa anyokola maman na biso boye. Et ndenge maman déjà alongwa na maboko ya papa, biso to linga lisusu te maman na biso abala. To lingi te, on préfère to zalaka boye. Et puis nga là, c'est une fille de 10 à 11 ans si je m'abuse pas qui me dit que tonton ngai nde nazaboué na obala na ngate. Donc moi nana de goût ya libala ezali et kota na vie na ye. Asa suna goût ya libala te parce que maman na ye a vécu des choses oyo et ko permettre que lobby que cette dame a kota na ndako libala akomi ko banga et ndenge donc azana ceux qui le même ata posa ya popo ou bien posa ya kokota na kati ya bolingo ezuye une fois kaka baningisi matiti aokima comprenez aokima. Pourquoi? Parce que à cause na traumatisme mobo a se rappeler na makambo papa abano sala maman ndete lingi et se reproduire pas nae. Protégeons nos enfants et cause à quelque chose de bien. Éducation toujours qu'on continue, mesdames et messieurs. C'est comme ça, c'est par ici que peut-être Togolinga moi peut-être maman Bellevue, na maman Sarah Massiala. Mais à tozwana nous niveau ya éducation ratée ya balabala, ya mwana ya maman Annie. Oh maman Annie a quelque soit ni sa maman Karine Palakuna, mais incapable de gérer sa maison, d'orienter, d'élever bien ses enfants. Botala, Kani, niveau ya éducation ya bamboua. Le kola baye o bazo ko finga batu na réseaux sociaux a commis na niveau papa na a giflé batu ebele basenga ki tonton t'a dit l'accès biso vidéo oyo papa Serge a giflé Kani. Suivons ça. De quelle famille? Je suis de ta famille moi. Ta famille c'est Daily, c'est Junior. C'est pas moi en tout cas. Ok, ça va, lève-toi. Lève-toi, sortez de chez moi. Non, vous m'avez appelé et vous allez m'entendre parler jusqu'à la fin. Tu le regretteras, Kenny.
Kenny, tu le regrettes. Tu vas regretter Tu vas regretter ce que tu as dit ici. Je suis ton père. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis ton père. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu poses cette question à papa. Tu poses. Vas-y. Lève la main sur moi. Vas-y, tape. Oh. Kenny. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre sur ce tableau? Il y a des filles comme ça. Il y a des femmes comme ça. Il y a des enfants comme ça face à ses parents. Yosa, tu fais ça à tes parents. Tu poses ce genre d'action, d'acte devant ma parent na yo. Yaya. Et ça ma bête. Tala. Et ça que parce que tu es sa fille, tu vas faire oignon solingi. Impolitesse mususu, oui, et koki kozala église. Et koki kozala mili mo mabe, il faut à une église. Mais toko c'est la cas diableté. C'est parce que base na yo ezaki mabe. C'est parce que okoli malamuté. C'est parce que okoli na makambo yo esengelité. Tu comprends? C'est parce que okoli na makambo yo esengelité. Yaya biso nde to boyenga na lobaka, je viens d'une bonne famille. Quand je dis je viens d'une bonne famille, na wuti na famille oyo balakisinga nzambe, bayisinga ke mbongo eza eloko te, bapekisinga komela diamba te, ba orienter nga komela masanga ezali mabe parce que c'est erio ozoko langwa, tu peux faire de n'importe quoi. Na vie kozala na 4 camarades te, pour soza na 4 camarades, oza na 4 problèmes. Si on a 2 camarades, on a 2 problèmes. Dans la vie, il faut éviter des problèmes. Il faut respecter tout le monde. Papa ya ba X aza papa na yo, maman ya ba Y aza maman na yo. Je suis grandi comme ça, je suis élevé comme ça. Et moi, na lobakati na ba R aussi sa licence à l'époque, na kota ndaku 18h. Ndaku 18h. Si tu viens au-delà des 18h, ba kangi da portail tu olali libanda. Nga na eba na lobango mingi. Une fois, na uta osa la mémoire nanga, mais c'est parce que j'avais oublié Yakobenga nandaku que je serais largement en retard nandaku. Na koma na palais boy na komi na palais bakangi dado portail na mémoire nanga na kino lala chez ba voisin na sotamir. Voyez. Donc c'est ça. Et à l'époque pour moi, je me disais bazonio kolanga. Bazonio kolanga. Oh ezalaki formation munene o na koma kozwa o na bandaka kozwa à l'époque. Aujourd'hui résultat nango yango. Moi je me sens très à l'aise que chez moi et dans mon travail. Dehors, ce qui n'a dehors mingi loba, je suis dans mon travail, dans mes courses, il y a cop nanga boulot. Mais et sengonanga bien je me sens lorsque je suis chez moi. Gou ya makamusu sunga na yoka ate na vie nanga donde na zabu et belé na yoka ngote. C'est parce que lobby na zui base mo boya bien. Ba orienter nga na makambu mo boy. Bêtise ba dégâts eza limité na vie nanga. C'est comme ça yaya. Donc mes enfants, ma femme na kopesa bango kaka oyo nga na zwaki et pas ba oyo ba bokolinga. C'est comme ça dans le bac. Je viens d'une bonne famille. Ouais, famille Nabiso, c'est une famille pauvre. Tozan est l'autre côté. Mais nous sommes des riches sur le plan spirituel, sur le plan, il y a éducation, la conscience, belé. Donc c'est comme ça que je vous dirais, en tout cas, vous devez faire très attention avec tout ce qui vous entoure. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à l'émission Nabiso Yamokolo Alelo, Oyo Ezalaki réalisé et pas Yadadjou. Anniversaire Yamasa Nanga Yamsi Yambe bo comprend yango makamango tolo banzambi wani ka mboko go bongate. Voilà, mesdames et messieurs, to continuer comme ça a ndeto suka mokolo mwalelo to kozalaka boye a dérangement et kozala parce que batu bakoya moi ebele awa to ke no yambela bino mama Ani biasi en tout cas to ko tia la bino mama Ani à partir déjà il y a 17h 18h mama Ani émission na ekoleka na Top Net télévision. Bandeko toyeba ko protéger ba couple ba relation toyeba ko orienter bana na biso toyeba ko imposer éducation na kati ya bana na biso toyeba ko laksa bana na biso banzela malamu. Moi si azali instrument te, moi si azali chose te, moi si azali marche pied, moi si azali eloko te, moi si ce qui to landi na histoire ya Bible
boyei ya mwasi na mokili mwasi bazwa na mopanzi, ce qui veut dire elle mérite d'être protégée, aimée. Le femme aussi, soyez soumise à vos hommes et vous avez quelque chose de bien. Lobe koleka lelo dadju. Merci beaucoup.